Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambide. Maman Nicole Malonga. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makufia. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga eko kayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Saratora TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la famille non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratora TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission Balabala. Balabala, c'est-à-dire que tu as maman ou balabala, papa ou balabala.
ya wana to surnommé émission comme on balabala c'est-à-dire ba fait société ma mutu ele yaka na société ba ko baté kaka na balabala na ba wenze na ba zambu ya munene zigida gambela partout de bi wenze za la kabe to baka et parce réservé chez Ali to zala wana vraiment na Sarate la TV de Borozwa ba émission ya tutoro ya boy mais ça rabino to zala limité to zala limité na émission culture non to zala libre ya sala ba émission so na zala vraiment na banu numéro 10 il y a la journaliste quoi ngaye mon livre c'est que derrière la caméra to zala on a commune ya limité première rue na ebité funa et bon le livre na funa première rue funa bisiko wapi to kiti poto ça la descente par rapport ya ba maman oyo batera na balabala to rozwa ba interview na montoyo ba koma abanda mbongo na ye évoluer ka ndenge nini mbongo wana esunga ye na nini bokozo yango kaka awa na Sarate la TV merci l'équipe technique c'est qui bokozo image qui te ko eza grâce ya tonton moko bien bon de livre c'est que oyo za libérer la caméra ou accompagner la partout dans la rate la ranaye vraiment pour na to ça la bien musalati ba bonheur à Sarate là deuxième monde tu boulot toujours to ko ça toujours musala merci la patron na Sarate là maman mokonzi maman youtubeuse ba bi mtache bango mal à l'aise ngaye je vais arser dans montage wana mais nous disons j'entends qui vous pourquoi pas na tonton Hervé balobi mon vieux mon yaya mon maître avocat ngaye Hervé Kadjebowetu esprit libre autrement dit autotembe otelobaki lelo eleka otokoloba lobi merci moneli moseke seke quand même langage na ngai tokobanda ko marcher totuna ba mama mituna comment musalango koleka ezala vraiment bien kitoko tolanda elongo na bino toleka. Bonjour. Bonjour papa. Comment nani? Comment on a Claudine Mukonkole. Maman Claudine tokuti yo market komi na suka tomoni ozoteka spaghetti baji bagato na yebiti biloko ozoteka fond na ya combien biloko na oteka fond na ngeza ya mingi eza ya mukie moyen de vivre kaka parce que vandi na ndako ekosimba te il faut oteka il faut teka to ba fond mingi te ka mukie osozi oteki obalusi osombi oteki obalusi osombi donc oluka ba soutien maka ba soutien vraiment ma casse exact maman Claudine na yebiti par rapport ya musala o eza combien de temps bando bana oteka biloko ça fait temps mulai ça fait 30 ans plus tard 30 ans plus tard on a spaghetti kaka na mbongo on a bande besoin na ti na mapa na ti sont comme na spaghetti donc 30 ans plus tard na couloir métal la révolution mboka ndeza vraiment stratégie na yo za bani stratégie na moi mukende na sala sala ka na moi mukeka nde na sala na moi mukeka nde na sala mama stratégie ka mukende ke ozu teki mukebe mama mukeke ko baliso teki mukeke ko baliso ka ndengi wana donc fond de démarrage à makalo exact ba désavantage ni mukutana na ngona musala o désavantage na kutana ngo bon esungaka bana désavantage ezali lokola eloko nini ekutana nango ya mabe ya risque ya mabe ya risque okipe okei okosomba mpe biloko mosusu na wenze oye nango mpe eza ya bien te lokola batomso mosu okosomba oye mpe beba ekeka mpe perte okosala mpe okolamba mpe nzungu mpe na moto mpe ekwei donc perte baavantage nini oza nango na mosala bon bavantage nango na mosala bana batanga la classe bien à l'aise après mafuta ya ndako mai courant bon avantage onga na moni yango wana mpo nafandi na nsima moto te nafandi epa na nga moko mafuta ya mo ndako na nga soki eza na message okolanse na bandeko nyonso mosusu pa bavana na ndako bazwaka moyen koteka te soit moto akosoutenir yo ata bakonzi ya mboka message nini okopesa en tout cas message na kopesa bandeko bafanda na ndako bafanda na ndako te il faut kobima koteka ata manguba na yo il faut kobima koteka ata moloko ata kokota nini il faut kobima koteka mpo mbongo eza na couleur
te jamais mbongo bakobimisa oyo ya mbongo eza na couleur te en tout cas kofanda na ndako eza mabe faut kobima koteka kokama quelque chose kofanda na ndako donc eza bien te message nakopesa na bakonzi ya mboka oyo mpe bazali bakoya kolanda biso bakonzi ya mboka wana oyo boolanda nga oyo bozomona nga en tout cas tosalaka basoutien makasi talaka nde tozali donc soutien eza te nasali 30 pita na mbongo na te nazoteka nga nasombi ata lopangu te nini te na bana nakosi bana en tout cas donc tofenga nde lisungi eza te oyo bazolandanga monaka lisungi nde toyoka nde lisungi nde eza te talaka 30 pita Kaka 30 plus tard, il faut comme déjà 30 plus tard, il faut comme déjà na moi d'activité moi ma casse même le pas même ni mettre au foot là kaka ça dit que zo balo la kaka pona bana balia c'est que o ya kusara ngomo maka faire ma casse donc exacté donc ya kolia kaka na ma kolata na mafuta mwanda mais ba faire ma casse exacté Maman Betty. Maman okoli maman makasi. Nga maman Betty. Maman Betty to kuti ozote ka tombola. Okoli bisa biso fona yoza ya combien? Ah papa, moi on le bape fond wezate pour fond et mataka ekitaka oko bana $500 oko ko kita o mati muko mususu tavani tombola ezala tanto plutôt kaka. Moi oye ba fond ezala te. Moi oye ba fond ezala te. Osali combien de années na musala na ya koteka bilamba? Bon, on a sali une année kaka. Une année. Des avantages ni mokuta na musala. Tombola eza musala moko eza compliqué makasi. Des avantages nango eza soko okutani na balo ya mabe kaka. O perdre na mbongo na yo, na capital, na bénéfice, na o nyonso zaki na posta nango. Okutana nango. Mais avantage ya tombola ezali so okutani na balo ya bien. Ba poneli au balo à bien. Vous avez moi bénéfice na yo pe o se retrouver. Vraiment merci maman. Ce que j'ai na liloba ko le bana ba konzi ya mboka soit bandeko ba kotala yo message ni ko pesa bango na ba mama o pe ba vangi na bandako. Bon na lo baboye ba mama no se ba vangi na bandako. Moi si nde koteka. Biso no se be do bandako vanda bandako mais to molaka ke na kovanda ndako eza la solution te. Pourquoi ça la perte lelo na tombola mais lobi o se retrouver. Bien que o te kaka o se retrouver na ko foutre la balle ata mo mbongo à classe ko foutre de la mwana lipwa ko bongisa pe suki na moko mama o zanga pe mo mike na yo te na kata seki na yo. Mais baba o pe ba Holanda yo ba mo lisungi par rapport ba konzi pe ya mboka balanda bino. Naza problème au lobate. Voilà, merci maman. Voilà, toko bagaka na musala na biso. Maman bonjour. Comment allez-vous? Eugénie Mandembe. Maman Eugénie to mona oza biloko bilozo to kawa malewa mamezo koto baji biloko za mwa ebele. Oyebi te commerce ezo évoluer ndenge. Bon, toutefois, ils ont avancé bien. Ils ont avancé dans le rythme mboka za RDC kande to se devia mais quand même ça va ils ont que nango malé na commerce na yo e banango ndengone. Bon, na bandaki na ndako à la maison na teka ba produit au monyo na ndako. Pour les maisons la salle à moi restaurant au monyo na teke on est pas na ndako donc il a avancé peu la salle moi première fois na ngai. Na musala oyo ba avantage na za. Bon, avantage ezaka ozala soki ozala na ba produit presque nyonso oyo bato balukaka. Ozomona ba parce que ozozwa ba bénéfice à chaque produit ozala nango. Bon, tout ça peut bika qui na peut ndeko motambola. Ça dépend soki ya mtu mikolo pe population eza nango biso pe tozala na avantage wana. Soki mikolo mbongo eza vraiment te mwa bese ezalaka nango mais ezokende nango malembe. Ezokende nango malembe ba des avantages ni mosokota nango na mosala oyo. Bon, des avantages souvent na mona na biloko tozoteka soki courant eza te. Soki courant eza bien te ozala na client vraiment te. Donc na mai neti ya milete toza un peu na problème ya mai.
osala mingi bamai kaka ya milangi etu oyo osombi osali mais soki koro eza nango stable ekendaka nango sandine plutôt wana donc malembe malembe fono combien po leloko mwa maison biloko ya bonge na kati bon nayebande nayesaki yo nabandi na ndako je commencé à la maison non nazoteka bapièce kaka osomi mwa carton moko te na congélateur à la maison bon j'ai économisé et puis papa m'a soutenu mon mari m'a soutenu dans la garantie pour nazo espace et esaliki nakoma awa ndenge soutenu soki lelo bamama oyo bakolanda oyo bafai na bandako baza eloko ya kosala te mais aza papa apesaka ata quelque chose conseil okopesa ye bon toutefois premièrement moi aussi je suis mariée mère de 3 enfants salati ke naza mariée mais nabimi naye kofanda na libana na se débrouiller mwasi nyonso fo azala fort vraiment donc ata oza na mwa 10 fois na yo biso bamama tozala mayele tala mo bambongo ya bawenze wana ya baprovision fin du mois tu te débrouille kolia nyonso te obombi ndambo oéconomise obandi na moke mpe mpa papa komonake non obandi koavance mpe ozoévolue bien akota un plus ole tofandaka tokani maboko moni soki mama abimi na ntongo mpe papa abimi esaka mo équilibre na foyer quoi esika papa tie maboko te yo mama otie donc c'est ça avant ozelaki chaque jour ka papa abimisaka na kosenga kaka na biso nyonso bamama afrique quoi tozala na courage ya koluka tozala uni donc tobose dire quoi na méthode ya kini rdc fati beto soki ezali na bakonzi ya mboka bakolanda biso bandeko mpe oyo balingaka mpe kosunga bato message nini okola se na bango bon premièrement donc bakonzi ya mboka basoutenir kaka basalaka mboka évolue poso mboka évolue biso mpe bato tokoévolue mwa bacrise oyo eza badola mpe kita yo moyebi biloko mpe soki eza na bon prix ekozala mpe ke no biso mpe toévolue kaka neti nde nazolamba bamalewa boye omona ye mosusu mpe fombisaka semo trop cher baclient mpe la ozotiela ye mosusu boule moko 500 azoréclame quoi mais soki biloko eza na mwa prix moko abordable là on va bien avancer nous tous dans le calme quoi c'est ça donc bakonzi batika biso te merci mama vraiment olobi vraiment kitoko bandeko oyo bayokaki mwa makelele abeskisi toza libanda ti toza na plateau te merci beaucoup bonjour kombo nani yo kombo nanga Junior Mwamba Bukasa Junior Mwamba Bukasa sadi ndeko ya tobombi voilà te émission na biso tozolobela mingi par rapport au bandeko bakoteka tomoni yo oza na kati ya maison na yo toyebi te elo nini otekaka omeka na koexplike biso toomela te mama bon établissement na ngai nde omoni oka bande ezoprésente naza na ngai natekaka na ngai jus nachangeaka mpe mbongo nasala mpe baservice ya mobile money seki osala mpe mwa baservice mwa ebele obanda yango ndenge nini bon cope ebanda nango kaka kozala na état d'esprit nabandaka liboso na cope ya koteka bavoiture mwa ba 111 wana tooriente mwa ba 111 banda omonana epuis tose lance na biso na deuxième affaire na biso ezokende nango moke kaka na ngolu mpe na grâce ya nzambe ezokende kaka ngolu na grâce ya nzambe badifficulté nini okutana nango na mosala oyo badifficulté eza ebele eza pene ebele des fois okofanda bo client il faut servir ye botel déjà que possibilité à reserver client ezate il faut luka osala bas dépôt okende osomba babiloko dans badifficulté eza ebele tokutana nango mais toluka kaka to satisfaire baclient quoi mais badifficulté eza ebele avantage nini eza na mosala avantage na mosala oyo avantage déjà ils ont aidé moi personnellement ngai ils ont aidé nga moko personnellement pe na mama makambo ebele oyo ezalaki pena ke okofanda boye likambo mo ezosenga obimisa peut-être ata 200 mais na basérie wana ezalaki mwa badifficulté mais lelo ils ont aidé nga mondamo
Voilà, na bandeko ba kotala yo tokomi toka bonanga na yo poza place na yo musala tokokanga yo tie ba garçon so ba vanda na bango na bandako basala ba sala tie ba konza mboka pe ba olanda message mo kopesa bango. Ouais, bah faut pas oser na moto ba mille esprit. Pour se oser esprit te oser la fufuna na pongo na palais. Donc il faut qu'on se battre. Waza pena vrai ya, il faut se battre pena quoi. Donc ce conseil na repesa na bande ko na tout ba congolais qui faut pas tout là quoi. Biso ba jeune, il faut pas tout là. Faut tous à la debout et marambo ça bien. Marambo ça bien. Ba konzamboka ni bezade. Bon, pour na ba konzamboka pardon, kuna na olobate. Voilà, merci. Voilà, Kishasa mboka elengi, Kishasa ya biso nyonso, Kishasa mboka ya banka, Kishasa mboka ya bakoko na biso, Kishasa mboka na ngamoko, Kishasa mboka na yo, mboka ya opazota la biso, mboka ya owana, mboka ya Fayulu, mboka ya Tshisekedi, mboka ya Kabila, Rais Kabange, mboka ya bakonzi ya mboka na biso nyonso, Kishasa ya biso nyonso. Voilà, merci na barola so dagi ni bagoya la biso na Sarate la TV. J'espère que émission na bino balabala sili liawa. Et si il y a des mots comme maman ou des kaka, maman va expliquer des difficultés na bango, na ba avantage na bango na musala ou bango basalaka. Mais si les soleils à maman na biso maman ya asali 30 ans na musala spaghetti vraiment. Alors maman ko ya ko féliciter vraiment comment na maman azo évoluer bana batangi basisi batik kaka na kopi wana, c'est-à-dire ba konzembo ka bono la poko tchaka ba maman ya boye maboko, ba maman ou bazaka na ba fondation, ba maman ou bazala na ba moyen ko pesa batu bambongo po etombola ba activité na bango eza vraiment kalisimoko ya bien beso ka ba maman oyo ekozala vraiment kitoko tala na to marché mingi lelo bazeli bino kaka moi mobali moko ya bana mobali moko na interview na biso mais mbalasima toza na limité mbalasima tango susu tokozala ba umu commune Kinshasa banda le partout tokozala wana c'est-à-dire na émission oyo balabala mwana poto tu akosetrouver na commune na bango oza mwana ndile okomona ndile na bino awa avec problème kendi na tonton bon de livre oza mwana bandai omona bandai na bino awa baobi omona bandai na bino awa oza mwana kingasani masina partout okomona yango kaka na émission balabala sur Sarate la TV s'abonner aimer partager liker sala commentaire ya bien par rapport ya émission badisela biso pe mayele bisika o biso to suki ye badisela biso non pole na préféré au salon boye na préféré o bagaboye o memango boye rambutu eleki na vidéo oyo bopesa merci na mon livre bosoke derrière la caméra bopesa pe merci na Arche pour le montage balobi bandeko oyo ezala obako accompagner na Sarate la TV vraiment to kosala misala merci susu na maman Sarate la pour na espace oyo apesa biso beaucoup mona ba émission ko leka ebele c'est-à-dire na saka bino tout le temps que biso toza ba tu lokolo moko te toza ba to betaka makolo nyonso na betaka gauche droite c'est-à-dire chère émission tout occupé ça na salle la yo vraiment merci bozalaki ebele ya kolanda ngai ebele ya kokotanga na ndako na bino sans autorisation ya sans que merci na bino merci vraiment ngai na bino tosuki mokolo malelo na émission na bino balabala oyo to garder yango ezala vraiment bien lobi toza na limité lobi ta mosusu toza na commune mosusu ngai na bino tokabani mpona bonne émission teleka merci. Une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440.
Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.